Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon début de semaine, merci pour poser belle bossa la télévision, on a vu pour la info, la journal, il y a peuple pour le peuple, tout font la journal pour nous que sauf un prévu chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a inauguré usine à traitement d'eau à Lemba Yimbu Mokolo ya mardi 23 août, usine ils ont doté la capacité à traitement d'eau, il y a 35 000 mètres cubes par jour. Pour la première phase, on a un projet d'amélioration ya makasi et talimai et que ça la ville province ya Kinshasa na masolo mususu boyebake distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi et longo na équipe na ye ba échanger qui na honorable président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia pour na dossier ya avant projet à loi relatif ya protection à la victime ya ba violence sexuelle liée na ba conflit pe ba crime sous na République démocratique du Congo Stéphane Skande après ce bino bas détail. Beaucoup tani o ezalaki na but kaka moko avant projet o ezali ko porter ba principes fondamentaux relatifs na protection ya ba victime ya ba violence sexuelle liée na ba conflit pe na ba crime grave na République démocratique du Congo. Depuis table ronde o ezalaki organisé en octobre 2021, distinguée première dame ya RDC Denise Nyakero Tshisekedi accompagnée na quelques membres ya commission ad hoc multisectorielle ya Fonarev bayaki ko sollicité et pas ya speaker ya chambre basse ya parlement Christophe Mboso Kodia po ete na lombango tango ekekende na gouvernement projet ya loi oyo ezali examiner pe adopter et pas ya ba élu ya peuple nangambu na ye président Mboso Kodia alouaki démarche wapi epai ezali ko s'adresser directement na ba victime oyo bazali koze la réparation pour na mbala ya liboso na République démocratique du Congo championne ya prévention ya ba violence liée na ba conflit abimaki na audience oyo très rassuré
na accompagnement pe na soutien ya législateur pour na suka ya nyonso ba victime bazwa réparation epai ya l'État. Beta bongo masolo ya Christophe Mboso Kodia pona bosa ya yambaki na cabinet na ye ba député provinciaux ya Maindombe pa wa ba beta ki lisolo ya province na mambe ba député ya Kwango pe bazalaki lisanga kuna héritier mapine ba détail. Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Kodiampwanga, a betaki masolo na cabinet na ye et longo na délégation ya ba député nationaux ya Kwango pe ya Maindombe, numéro 1 ya chambre basse ya parlement alobi circonstance oyo azalaki entouré na ba membre ya bureau na ye nde na suka masolo na bango et longo na kokis ya ba député ya deux provinces oyo président Christophe Mboso Kodiampwanga alobaki boye. Tote kosala réunion na badepite ya Maindombe na badepite ya Kwango tokutani na mukolo ya lelo bakokisi mibale wana ya honorable député na bureau ya Assemblée nationale po totala makambo ya mabe ya mawa ezali koleka na Kwamutu wapi bandeko bazali kubumana binu bandeko ba teke na binu bandeko ba yaka bozaku vivre ensemble na boboto pe bobalana to sengi bino botika kobomana l'État azali soki makambo ezali bofanda na se bobongisa to sengi bino botika kobomana botika bitumba botika minduki botika mbeli boloba na monoko bobongisa na okaki ke kiamfu ayaki kuna te kiamfu akoki kokuma na Kwamutu te po eza mabele na ye te kiamfu moko akuma na Kwamutu te kiamfu moko ya Kwango ayaka na Kinshasa wa introniza ba chef coutumier teke umbu eza bongo te bateke na bandeko ba umbu na bandeko nyonso batu na batu bazana ba chef na bango tokomene banquete toeba mutu wana yaki na kombo ya lokuta ya kiamfo aoti wapi bandeko botika kolandalanda bato baya kokusa bino bokobebisa bafamille bokokufa pamba botika bitumba bookanaka depuis bonkoko bayaka na bateke bookanaka mpo na nini lelo bozali kobomana tala biso beli na bino ya Maindombe na ya Kwango tosengi bino botika kobomana kimia ekota na kati na bino pe honorable député bakoya kosolola na bino. Totikala kaka na masolo ya Christophe Mboso Kodia pona kobisa bino ke ye ayambaki lisusu groupe ya ambassadeur ya RDC accrédité na mboka na biso kati na bango Marie-Hélène Matei oyo azabongo ambassadeur na République démocratique du Congo kuna na États-Unis. Bola na reportage oyo héritier Mapindeni. Le président. Journée à vendredi 19 août 2022, et zalaki journée moko très chargée pour le numéro 1 ya chambre basse ya parlement honorable Christophe Mboso Kodiampwanga oyo asalaki activité diplomatique ya ndenge na ndenge na sima ya kosola na première dame Denise Nyakewu Tshisekedi pe kokisi ya ba député ya Kwango pe ya Maindombe honorable président ya Assemblée nationale afongola ki ba porte ya bureau na ye na ba différents ambassadeurs congolais oyo bazali accrédités na ba différentes missions diplomatiques congolaises. Diplomate Marie-Hélène Matei Loumba, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire ya RDC na États-Unis d'Amérique, ye azalaki moto ya liboso ko beta masolona numéro 1 ya chambre basse ya parlement. Marie-Hélène Matei na vacances na mboka ayaki kotala patriarche Mboso Kodiampwanga pona kozaba orientation pe ba conseil ya mosala ndenge nini ekosalema visite ya courtoisie oyo ndenge atalisi alobi bazali ba responsable ya mboka na libanda bazana
occasion ya kozonga na mboka pe baza na obligation kokutana na institution ya mboka pona kobeta masolo elongo na ba animateur pona koza ba orientation ba conseil pe biloko ya ndenge na ndenge oyo eko permettre bango basala mosala na ndenge ya malamu. Diplomate oyo alobi azali ko appliquer vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na États-Unis. Boyi ezali bongo pona koluka ko changer image ya RDC. Ba américain ba yebi kemboka na biso eza na guerre exploitation ya bana na ba mine pe kobosana te ba millions ba kilomètres carrés ba richesse ya mboka na biso ya mabele pe ya se ya mabele esengeli kopesa image moko positive. Bango ba diaspora na États-Unis bazali ko sensibiliser pe ko regrouper pona koluka ndenge nini kozongisa na mboka oyo ekozala ba force moko ya malonga pona développement ya mboka ndenge Matei atalisi. Na suka ya audience Marie-Hélène Matei alobi azalaki impressionné na accueil oyo ezalaki réservé pona ye epai ya numéro 1 ya chambre basse ya parlement. Ba personnalité lokola honorable Christophe Mbosonko Dampwanga bazali ba bibliothèque vivante pona jeunesse ya mboka na biso oyo esengeli bayeba na koprofite na yango. Mwana mboka Eric Mwamba elongo na fondation na ye baza kosala ba œuvre belé kuna na district ya Tchango. Fondation Eric Mwamba elongo na président na yango Eric Mwamba toujours proche na population soki ba yoki likambo aezitaka te l'homme de solution ayokaka kolela ya population na ye natif ya Kimbanteke na demande ya population oyo balelaki mingi na ndenge moko ya kosakana te ndenge transformateur na bango ebebaki na ngayama bayaki kolela epai ya mwana pendeko na bango l'homme de solution Eric Mwamba akendaki kosala suivi pe motivation na ye na bakondi SNEL bota la transformateur eye na moins d'un mois. Population atondisamaki na esengo komona ke quartier Disasi Fumukento Ngapana pe misusu kozwa solution pe courant ezongi grâce ya fondation Eric Mwamba. Tozalaki na problème à transfo tozomona bakabine mususu basala ba une année 2 ans sans transfo mais biso une semaine Eric Mwamba koti makamwango abundeli biso vraiment to sepeli transfo et lelo to pela eloko asali awa ayepo akabola mbongo te ayende kosunga biso eloko tokokaki te. Alors, to sepeli fort lisusu. Bakulu na kobota ya biloko. To sepeli grâce à papa Eric a sa so grâce à son transport au pela pour tracasserer si là. En tout cas, je peux merci. Eh ya boye tozuye wapi. Fondation Eric Mwamba eleki na vitesse supérieure bana Kimbanteke bazui ya bango défenseur oyo akozala pembeni na bango pona kolukela bango ba solution. Na félicité mingi ba kondi SNEL. Na félicité bakonzi ya SNEL oyo ba komi proche à population. Donc fondation Eric Mwamba ebetaki porte SNEL ayoki kolela la population nda yoko sala humilité en tout cas même pas un mois va répondre biso ti yango ba ko changer transformation. Femme eza fondation Eric Mwamba oyo je travailler les lots pour na bien-être ya population. Alors tolobaki toza ba natif ya Kimbanteke ya Tchango. To continuer ko bundela Tchango ti na suka. À part badon tote osala ebele bele yoyebi to tonga ba pont to sala ba centre de formation ebele alors to défendre pe population à côté surtout na makambo itali makambo ya ba difficulté. Donc parmi ba difficulté il y a les problèmes ya courant aussi. Eric Mwamba elongo na fondation na ye baza vraiment na kaye mobimba ya doléance ya population ya Kimbanteke elaksi ke ayebi terrain malamu malembe ba problème ezobongwa na solution elongo na président ya fondation Eric Mwamba. Ba inscription boye ba ke esi e bandi na itemat ndolo eza kokoba se kokoba mama bokende ko inscrire bana na bino Stéphane Skande Michael Bristo to ba pesi bino ba précision. Oyo bozalaki kozela ekomi inscription pour l'année scolaire 2022-2023 na formation scolaire ya mokwake oyo ebongisaka avenir ya bana na bino. Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse. Ah oui, kozela na yo lisusu te papa maman
pona ko inscrire mwana na yo po ba inscription esi efongwami kobanda na classe ya 7e tina 6e des humanités veut dire bana nyonso basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bango pona kokoba secondaire ya malamu eza ke awa inscription eza nango ofele kasi test d'admission nde eza obligatoire po mwana ndimama awa na itemat ndolo bokokuta basection ndenge na ndenge lokola aviation civile, électricité générale, mécanique générale, pe électronique oyo na kati nango eza na 3 options mokoka lokola radiotransmission, commutation pe électronique industrielle. Mwana kaka asala choix na ye itemat ndolo yango moko eko s'en charger na formation na ye kasi bosimba pe boyeba ke na itemat ndolo tango mwana aza kosilisa azwi diplôme na ye kaka kanangi aza mbala moko capable ya kobanda misala na ye moko privé to akoki kutu deja kotravaille na baentreprise en tant que technicien pe akose défendre kitoko baenseignant awa baza bavrai chevronné na ndenge ya 2 fois te cours etambolaka na théorie na pratique nzela moko neti kaka bamapasa po baza na baatelier pe balaboratoire ekuba devise awa ezalaka nde excellence. ITMAT, c'est une école d'application de l'ELISTA. Dans cette école, nous avons plusieurs options, électronique, mécanique, électricité, aviation civile. Et j'ai choisi l'électronique car c'est ma passion. Mon ambition a été l'aviation civile pour être contrôleur ATC ou travailler dans autre cadre aéronautique. Je suis en 7e, je viens ici pour être un expert en nouvelles technologies d'information et de la communication. Chers parents, je vous demande de venir inscrire vos enfants à Ndolo ISTA et vous ne serez pas déçus. Mona kobanda sikoyo kaka ndenge tozoloba itemat ndolo na commune ya Barumbu na kati ya Istandolo welisa papa mama po ba place eza limité itemat ndolo nzambe ya formation technique. Compagnie africaine d'aviation CAA a présenté avion Airbus Mibale A330 où ils ont la capacité ya koyamba plus de 300 places à chacun. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomondaka na international bacompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi pona bato nyonso balingi kozala coaché na makambo etali libala bolanda bongo
magazine Mariage pour la vie. Ma vie na mokuse elongo na l'homme de Dieu, pasteur Michaud Lengakunga, et les kanaka chaque jour na 21h30 kuna na Nouveau Congo TV. Bolanda. Ngonga ekoki ngonga ya ba marié to ya babalani ngonga na bino boza ko aspirer na libala ezala bino ba oyo boza na kati ya libala kasi ekomeli bino bololo. Mariage pour la vie, ma vie na mokuse, magazine télévisé pour na ba marié yango yoye avec l'homme de Dieu bobenga le coach pasteur Michaud Lengakunga azako palola bakati vedi bakati mini nyonso na oyo etali libala. Magazine spécialisé dans masolo etali libala pe famille ezako traiter ba conflits conjugaux, ba problème émotion, makambo etali intimité, etali mbetu, oh papa kokaka na ete, oh mama zalaka propreté, oh couple komi pene ya kokabwana, pona kozanga koyokana. Mariage pour la vie avec le coach pasteur Michaud Lengakunga, des solutions. Rendez-vous pesika semoko pona kosukisa ba problème conjugaux eza se awa. Pasteur Michaud Lengakunga le coach aye kolakisa bino libala eza kitoko, libala elengi, libala les lieux où il fait beau vivre et sika malamu bolula libala ozana ba problème intime bulu yeke koti na couple bokomi pene kokabwana oyebi to solona nani. Pasteur Michaud Lengakunga ateli bino coaching en place ko hésiter komona yete okozaba orientation ba conseil mo kwake mikolo nyonso atikeli bino espace oyo bokoki komona face à face bobeta masolo ya kati. Bolanda chaque jour émission Mariage pour la vie à partir de 21h30, diffusion pe na ba 13h30 mikolo nyonso tolanda ngo pe na YouTube Mariage pour la vie TV oza mobimba ozwi véritable coaching nyonso eleki malamu libala elengi chwa kisi ya libala totosie mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono akobebisi. Tobeta bongo masolo ya religion assemblée chrétienne centre de foi bango baza ko organiser conférence des serviteurs na Kombo Fordey Bethesda et kobanda bongo mokolo mercredi 31 août mokolo ya samedi 3 septembre. Reportage. Shalom e bandeko na biso basi pe mibali bisika bozali kolanda biso nzambe na likolo pe na lola pambola bino tozali na programme munene o toye ko annoncer bino kombo na yango 4 days Bethesda eza programme ko banda le 31 août kino le 4 septembre. Donc ezali na tongo tokozala na conférence et bongo na pokwa tokozala na croisade na tongo ezali na mama na likambo to bengi thème tokolobela sur l'homme de Dieu, le miroir qui influence les mondes, et na pourquoi tokolobela sur l'eau est disponible. Donc, bien-aimé, boya ebele to bengibino partout bozali que le Seigneur a besoin de vous. Et adresse Kakamoko, avenue Équateur, numéro 14, limité 13e mairie résidentielle, derrière juste l'école Massamba, Tozaliwana, et to bengi bino nyonso e bele bisika bozali nzambe na likolo akopambola bino pe akosalela bino bolamu bozanga rubrique la biso solo etali santé boyeba ke lelo tokolobela bino bokono ya asthme Nadine so na pesi ba précision. Bandeko soki boyebaka te bosengeli kosimba ke asthme ezali bokono moko ya système respiratoire oyo etushaka ba voie aérienne inférieure pe notamment ba bronchoale oyo eza défini net hygiène respiratoire na expiration. Tozali na 3 types ya asthme. Toza bongo na asthme chronique, asthme allergique pe asthme effort. Boyebaka yango ese manifestaka na rétrécissement ya calibre ya ba branche pe ezali na augmentation ya production ya crachat air inhale ekoki kobimate expiration eza difficile ba poumon ezali distendi na infection oyo ezali bongo temporaire évoluant na nzela ya crise. Bosengeli koyeba ki asthme allergique yango ezali agent extérieur, asthme effort yango ezali effort physique pe asthme chronique
bien que bakos nango ezali réel kasi etikali ti lelo sujet ya discussion kutu hypothèse prédominante nango elingi ezala na forme moko ya asthme oyo eza cause na réaction auto-imminente mpo na koyeba ke oza na asthme eyebanaka na basine oyo sifflement ya expiration, difficulté à koloba, tirage en cas ya crise sévère, difficulté respiratoire, taux dyspnée, oppression respiratoire, taux sensation ya lourdeur pour na poitrine, tachypnée, taux bradypnée, kotoka, pesianos, tachycardie, kosu ya makasi, to pe prédominer na butu. Bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya pe pona pe bosepelaki na yango pesa merci na Igor Tingi azaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel ya Jadine Malembe, Nadine Asona, Christian Kangebeni, Fabrice Lundomi bazaki bongo na montage supervision et simama qui est pas héritier mapindemi ngal moto pisani rendez-vous mokola lobby. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Mannschaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi